bonjour partout Bozali. Ezalinga ya bino Joyce Tumba ya vérité universelle.tv. Lelo tokiti na terrain pona ko solola na bandeko na biso. Bozongi ya deux fois on a kati ya mboka na ye. Toyoka be pression na bango, toyoka ndenge bandeko balobi, toyoka ndenge bandeko ba se déchaîner pona retour ya deux fois on a kati ya mboka na ye. Mon boss maître John Tolanda. Bonjour papa. Bonjour maman journaliste. Bon on a papa. Moi frère Cédric, artiste et comédien. Papa, toi que tu n'as mituna à propos ya retour ya defa on a kati mboka na biso. Bon, par rapport à retour ya defa o naza pena na minga koloba te na sepeli na kozonga na ye. Bon, toyokaki par rapport ba imere ebimaki par rapport à defa o ndakitaki mboka na biso akende na mboka mosusu mpona kosiege kuna soki asalaki misala mabe bangai mpe bazongiseka na mboka soki bayambaki ye kuna seke bamonaki quelque chose eza bien mais toye koyoka ke defa o azongi en tout cas esalenga mpasi mpe esalenga esengo parce que nayoka banzembo na ye parce que ata namona ye na miso te me nde natalaki na tv banzembo na ye ya kala en tout cas esepelisanga makasi na moya lelo mpe na via lelo vraiment yoka banzembo ya kala to ya sika parce que ya sika oyo ezobima bon ezoteya biso eloko te par rapport oyo ya sika ya kala nde ezokonsole biso mpe ezokonsole bayaya mpe bamama parce que bango nde bavivwaki banzembo wana ndenge biso tokomi kovivre banzembo ya sika toyeba sansi nango te en plus kozonga ya defa vraiment bon ezotroublera motu nazoyeba te nini ekokoma te wana eza mambo ya nzambe sikaka nzambe abatela ye na nyonso ekoya parce que aza musicien moko bato basepela na ye makasi na ville ya Kinshasa amoni keko eza mboka na ye yango moni aye na mboka na ye aya kosala makambo misusu. Papa na ngai ndenge outi kozongisa bino tolingaki siko toyeba est-ce que bakokanga defao to bakotika ye asala mosala na ye normal. Bon koto wana vraiment toza banzambe te po toyeba bakokanga ye to bakoya kokanga ye te kozonga na ye moka ayebi nini azongi na Kinshasa ayebi misani awasala na Kinshasa mpo na ngai nosenga boyokani ezala aza mwana mboka aye kosala misala na ye ayebi ye moko nini aye kosala parce que emema ye liboso en tout cas oyo ekoya to oyo ekoya te toza banzambe te nzambe ye moko ayebi nini ekoyela ye. Ok, merci papa nanga pour la réponse outi kopesa biso liloba na oyo ya suka. Bon liloba na ya suka na koloba kaka tosengi kimia na mboka Congo aza mwana mboka oyo epasaki eleka en tout cas bozwa ye comme si congolais avanda na mboka na ye opesa ye kimia mpe kimia ezala bino boza bakonzi bozotambwisa biso na mboka Congo lelo so bokomi koyina biso bacongolais toza place miso okite ata toza libanda mboka kini eyaka kini parce que tokozonga tokosiege mpe tokotonga ya monike aye na mboka na ye yango moni aye kosiege mpe aye kosala bamisala na ye ya misiki en tout cas mpona wana basengaka kimia ezala parce que toyambi na esengo bino mpe boyambi na esengo en tout cas kimia ezala réponse nazalaki nango yango. Bonjour maman. Papa toye kotuna yo par impression na yo par rapport ya retour ya defa o awa na kati ya mboka na biso. Bon, impression na ngai selon nde namoneli esali na bien parce que moto a passé une vingtaine d'années libanda eza déjà moi to bandema maka gagné pemene na ba public na ye na Kenya obe biso be to mankai quand même pour te ba musique na sala c'est pas ça pe biso quoi mais koya na ye apparemment kino nyonso azalaki ravi au monde na aéroport. Papa nalingi suna bakisa question mosusu est-ce que kozonga ya deux fois akozala lokola congolais nyonso na kati ya mboka na biso to akozwa ba problème na ndenge akomi na kati ya mboka. Bon apparemment climat mboka na mincho eza bien des fois aye na ba condition pe ya bien pour akuter nango parce que
toko mashimo te naza pe na te pona finga mais na miso mwa muke tomoni pena mwa ba tracasserie ya buzo ba pene dimni parce que toyebi ndenge to vivama bato miso bazanga pe na droit de parole rolo babote po bakanga yo mais lelo pena des fois autant aye akoti mwa liberté wana donc mutaro simbete je crois pas parce que na miso pena aza libre comme congolais nyonso c'est bon c'est na rolo ba yango. Ok papa nanga leo toyaki tobandaki kokota awa tokutaki ozoyemba yango tonalingi nayeba soki oza artiste musicien to oyembaka déjà. Ouais, naza artiste musicien comme slammer, rappeur, compositeur. Nayembaka déjà, mais pour nous lancer l'eau sur le marché, on a salté pour la première fois. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa, awa toza wapi? Toza sur Éthiopie Pozo, na sur commune Kasavu. Ok papa, tolingi to tunayo pona bozongi ya defao olobini. Bon, pona bozongi ya defao esalingana nous bien dans le sens que musicien na biso mongo toyebaki kala depuis ba débat ba vieux musicien ba débat ba bobeta musique kala bon talaka banda kinda coûte même débat ba kuta kufi atika au moins na même pas TV nem do collègue nem ba sali musala kuma kunda pa kuma pasteur ti ya kufi ba tika au moins na même pas ya bi alungwe kalungwa ki awa popo ya ba rumeur oyebimaki o bakino ba so ba yebi tokolo bango boyete bakino ba rumeur no so ko bima par-ci par-là bon a préféré qui a s'exilé na ye na Kenya libanda mboka avant pendant 21 ans et puis donc le gouvernement sikaye a préféré azonga awa pour s'investir sur awa pour mboka libanda ko ça sali déjà ça bon donc gouvernement place changer régime changé a préféré azonga awa comme ça abandesco musique n'est comme doit si bon que y a zéro quoi hein wa bimisi qu'on est abandelango awa pour bakino ba confirmer que y a comme musicien na biso awa donc quand on na CP na ndenge kozonga ne awa vraiment na CPli abana musique ne to maso ko yo kai ni débat to lo kala to kai sur ça so bien bien makasi siko pona bozongi na est-ce que mabe zate mabe ou bien mabe kozala te bon par rapport à mabe ni tinga na mona penza bon aza vraiment en danger d'après ngai pour gouvernement o en place ça awa régime oyo et le quoi régime to le kate par rapport à régime il est qui est barimé pour aller na facilité au kima pour kaka barimé ya régime na faut pas étouffer moni mais ailleurs qui sera assez exilé mais quoi zongi awa gouvernement tout en tout cas d'après ngana osenga ba protéger batikalo tout comme congolais no sinde ba mission so ba kina ba poto bazongaka azonga ndazonga na mboka na e asala musala na normal batika pese chance à recruter ba musicien na ya recruter et abana ba activité né ba répétition né so ba clip passer ba clip quand c'est confirmé pe na album na mission ya sikal kuna libanda awa pe biso to confirmer ngo awa na Kinshasa parce que baba biso ba mingi kini l'équipe partout donc ba kenda c'est pour confirmer ko utaki libando ye de fukine ndima donc inde ayesko na kin pour mabele mameno ayesko na kin pour confirmer que mi aza vrai musicien donc to ko asko on obeta libanda to ko musiko awa live. Merci papa Skotonto lo bali lo bana o ya suka olobini. Lo bana nga suka za que par rapport à nous les Congolais to soutenir ye akeli boso na musane wana a zamba batela e akeli liboso jusqu'à ce que o liboso to éviter hein nzambe ka batela e na soutien même dans gouvernement en place batte maboko bakeli boso lisusu toye kotuna yo pona kozonga ya defa na kati ya mboka na biso olobini. Bon kozonga général defa esenga plaisir à trop parce que musique na biso c'est beba déjà on comprend ba j'ai defa na ba série to ba mike ba noy manzimu mubuye ba noy éduquer biso ba mou scolaire banzimu papa ya bana boni okiminda kozonga na ndako to bongisa na malemi mona banzimu ezaki koyemba ngwa excusez pas na kati maloba okoyemba ngwa ta mwanda mbute papa boni okiminda ko papa boni okiminda ko
okimi ndako na yo otiki bana bayo nani akobokolo bango papa ya bana ye zonga ndako tobungisa na malembe papa ayolele makila mabe makila moindo mo banzembo abungu yate banzembo toyoka lelo ba bêtise na ba bêtise de kozonga général de fao isali bana ki plaisir à trop ya trop esenga bien papa pona yo mabe moko eza nango te pona yo ozomona tout est calme te baviona vraiment baviona basala pena musala bango ndosala musique te ya mbongo neto mona lelo musique ya mbongo te ya bango ya makila bazo éduquer mas do sentir lelo omona nde ba chaîne ba bibi na ba miki ba yemba ba bêtise bana ba bina ba bilo moboye OK ba siri biso to ndokola ba bilo kwani zalati ba mou scolaire de yona camarade na yo de musique baby et c'est bien ne ba général de fois bazungi absence na ba na mboko mamwe belé beba belé papa bonjour papa toye kokuta o place ozosala mosala na yo tolingi totuna yo mituna par rapport à infidélité dans ma relation amoureuse. Par rapport à infidélité dans ma relation amoureuse, bon, à propos il y a ma raison personnelle. Bon, tout d'abord, infidélité tout dans par rapport à ma relation amoureuse ou à Milaï. Relation amoureuse à Milaï, les garçons, ou moi si un beau tanga. Université, si aussi, si sinon, pour mettre déjà libala, bala et tout. Moi, moi, c'est autant là pour rapport à biso, libali, tout à la poche. Tout à la poche. Pour prendre dans ça, la moussa, on a le salaire à $200, sinon, dans 5 ans. Donc, parmi le salaire, on a battu là pour Madia, 100 dans 200, 100 na bombi, 100 na salaire. Mais, on a raisonné bon, mais moi, c'est à la âge. Pour moi, c'est à l'âge, non, balé qui n'a si ma bala, on a balati. Na oki na okola biso mibali ménopause ça la raté pas moi si ménopause ça atala âge na oki ne par rapport ya âge na ye et puis ça ba na va na ye azu a promettre ngaliba mais ezo ki ne âge ki ndi ngai mo ete akumuta bisiko à côté donc de pas wana eza mo infidélité ko ta par rapport à wana pour moi ça la âge na ye ba bilo monsieur dans la rapé moi si azana mibali mibali aotala na suis awa au tout dépend de aotala pour faire ça comme dia bongo to mona déjà va faire Kinshasa na mona ala ya ni bana kitu na bendi out balancer oh ili libala liboso akiri mondeza bablo ko wana ba fi ba otatu na infidélité be misusu à côté biso pe mibali na ndenge sono même que na dia 3 petites misusu bongo là non petite ninga na kumbana naye oyo a promettre on ne fana kini na bulu keke tout à l'écart mais o ravanda parce que biso mibali to yebaka moi si auto bala mais moi ça autara jamais ko yeba mobali oyo balati o to lingaka fana mimono na lingi tone wana pendant une année mo en temps en cachette après na famille oyo lambi uskimo basani uske bilamba obongisi na ota ningi ba paramètre wana ndingo se comporter vers ba parents nanga vers bandeko nanga ba biloko wana mais ça moi quand comportement est bien té automatiquement qui place mususu la licence là mais y a bien ba jeune garçon super linga peut pas si pour intérêt lingi ka pour a famille bien famille wa mona ka bana moyen bana mbongo alandi pour intérêt c'est na kati wana disco mona olingi moi si pour na mbongo mais olingi yete ya omona kasoka infidélité kotaka par rapport en tant que okesiko okubali mais okumota la libanda okumota la siko libanda okumona siko libanda parce que andako ataki to kondini olingi ka te persona ndaki japo na mbo moni c'est dans les sens mo ba idée wana bon OK que ba idée on a zanango c'est dans le sens là mais la plupart peut par rapport à l'éducation de base parce que la plupart de ko ba parents kala ba parents na biso na boko so l'accès sur zela ya ba nding balinga moi cité donc nous tous on a balabala nous tous on a balabala donc même l'école parce que tu excusez tantine tellement bon c'est pas na yo na ko iba kombo na vantu api pia ni moi téléphone ba acception ngote donc to ibela ngara na balabala surtout moi na yiko découvrir on na balabala
aza na maîtrise te. Mais soki parent na dès le début na ndako maman lakisaka be papa lakisaka bien balinga mwasi be basalaka boye bon yo mwana mwasi basalaka boye sokoni boye basalaka boye omona mwana ata mobali yango nde na temisi na nzela na sepelo la lingi yo epa na biso so yakisanga jake na basalaka boye awasala bopasa abininga okimela eloko wana na biso mpe mibali ndenge moko mais la plupart lelo na ndenge mpe ne conjoncture mboka mo baparent apesa bana ba argent de poche te mwana mwasi alifolika mobali moko abike na yaki na poka na ozonga na mwa 3000 mwa 5000 nanga ki mkalubi na tongo lobiso na ki dans le sens donc dans ndenge système pe comme moi mwasi comme le kafoza na mwa kabelo milai mwa tenti foza la bien pour tambola bien ata lamba bien azala bien siko etange ya amoni kana na jeune ka so azana ozo bloku wana ti asani na ba ninga so na tamona ninga o abeta na père mo ya si père mo appelle libi moi 50 mois sans la facilité asani ninga o brancher kuna okininga na so na zana ngote na ndenge misala pe za société to sisi ba misala mais to ba 56 ans na ndako ba misala malonga te to vona to bunda na misala do sa mo ba job ba mike oyo et permettre ba mike to coach dans le sens là moi ça linga c'est vraiment pour moi si auto minto to bena moi si o akonti makena bana mbala ngo par jour ko tata moi 5000 suna ya pesinga ma 1000 francs moi 2000 na zuna onda est bazali susuna kin to moto atonisi moto tuzasi ko tuzana système ka ya kitchasa tozuluka lukaka malema oso inzamba lo atini so abiso to zuika papa nini ezosala que infidélité koti mingi na ba relation na biso na kati ya ba couple infidélité koti makasi. Bon, infidélité koti makasi par rapport à la réalité. Omoni basi baza bato mambo ebele. Moi si msua ça déjà trop, amesa déjà mibali ebele. Alors ayozo sko mobali sko ya vie na ye atie na pale. Alors mobali wana soyi akomisa ye penati omoni mwasi akoma déjà otengama déjà parce que ça là déjà trop. Ok, merci papa la rolobi moi si ça là déjà trop. Est-ce que yango na kande mutezo kotisa infidélité na bolingo? Oui, okotisa infidélité na bolingo parce que 60 aux amuki okomisa été. Infidélité kota omo boule sko ba tonton wana wakala wana tonton wana ekotisa infidélité. Bonjour papa. Bonjour. Papa toyeko dérange moi mukie na kati ya musala na o awa tolingi toyeba infidélité na kati ya ba couple na biso po tozomona mwasi na mobali basali 10 ans mokomona infidélité ekoti kati na bango bapanzani babosani ke bazaki na baprojet ya bien babosani bamakambo basololaki ya bien donc bacouple ezowumela lisusu te likolo ya infidélité. Eloko d'abord bonjour na bandeko to eloko na koloba ezodéranger couple belé infidélité c'est dur ya makambo toujours vivre na monde. Bon de ma part na ko bana na ngamba ba mibale bande na biso pe basi o ndeto yebani moko ba mo l'exement ba vitesse eza dû à quoi ya kolula kala sope toujours moi simana tant mobutu ba décoder ezala trotte ya empêchera pe moi ba mama balula o eza au delà ya ba vision miso quoi akolulaka elo mwa pembeni ate basombelaki ndeko na nga libaya sika yo mpe sombelanga mais lo peut-être ndeko na nga mpe mwasi afandi abita telefone mo mpe ya S10 ebimi mais otuni prix nango eza cher trop ntango aya propose mobali atali bamwa azozwa ekosala mwa kobanga ntango ndeko mpa kokeye mpa camarade akuti yango na maboka camarade carrément ntango azonga akreye mpe mwa zizani ate ye na mobali ne pa luka mobali akopermettre asomba nyonso to wana écrit ba infidélité ce peut longo sur na moi part ya kolula elo so question infidélité ba to belé pe eza basi eza mibali to luka to komisa moi bolingo ngonde lo moneta film ezelo moko sacré to so sultan na ngote bela ba to baza sultan yeba moto se couple na été to komara directement ra webi ko ba moyena mama kitoko to balana babisa la kati to bomba to sengi te bosa ba 10 ans ba 20 ans to ba 5 ans ya fiancé non les fait pe boko fanda bosola bozo mesana bozo tunana moi ba secret monsieur pe to za obligé bomba te yana ba mibali monsieur pe ba impuissant abombela pe mwasi
balakisaki ye mbongo ekomi na kati mwasi aseretrouve te eboti mpe séparation bato mpe bakabwani me bana baloba mpe tala intel boye aza infidèle mwasi aboye to mwasi aza infidèle to mobali aza infidèle basekret mpe eza na kati yango tokutana na baréalité oyo eza na bakinia yango wana ecrée mwa bainfidélité mpa bato ko. Ok, naseki mpona na kanda te wana bauti kolanda réponse ya papa auti korépondre par rapport à mituna na biso toaki kopose kaka nde nalobaka nazoseka mpona na kanda te donc toaka na kati ya mosala biso maloba mokie mosala nde ebele tozokoba kaka oh la bana poto bana monde entier wana bauti kolanda bandeko ndenge bayanoli bandeko nde barépondre na mituna na biso ebele. Alors tokomi déjà na suka ya émission na biso napesi mutu azalaki na caméra mutu asimbaki bilili lelo balobi merci à toi papa Ezekiel babi pasteur tia maboko bana bakende liboso. Je dis merci à mon boss maître John babi papa yozaka na mpona kokoche mpona kotala mabe ya bana place ezali et merci beaucoup à toi maman Annie balobi maman Annie mpona discipline asakaka wana. Donc je dis merci à vous soki nzamba zongi te tokutani mbala ya sima na émission ya sika na masolo ya kitoko. Merci, bye.